Flash, flash, flash. Peuple congolais, l'air est grave. Vraiment, au ezali message, peuple congolais n'y a sesiko ezali au téléma. Tu bien que Makamezo les Kasiko aux États-Unis, bazali une élection monde entier, bazali kolanda élection oyo, ezali koleka na États-Unis. Alors, tout le monde bien que Donald Trump na Joe Biden ti banda butu ti sikoyo bazaka ka kuda kuda. Moto azoleka moninga zate, Donald Trump banolo ba o yesi a gagné, Joe Biden pas lobi non, il pas gagné. Alors, mon boulot est causé aux États-Unis. Mon boulot est causé aux États-Unis, je répète. Na sengi boy. Tangu élection na Congo, au mona américain, batinda kabasoda na bango. Oyo kabasoda ba américain, baza déjà na Congo Brazzaville. Basoda américain et si ba komaki na Gabon. Basoda américain et si ba komaki pemeni ya Congo. Pour ko sécuriser biso ba yaka pe pambate na minduki na bilei pote ba koka kopesa peuple congolais en cas ya guerre. Alors lelo ezui bango banani ba américain Joe Biden hazalo kola failu Donald Trump hazalo kola Félix Tshisekedi. Alors kuna bazoloba bayibi ba voix kuna bazoloba ba triquer élection. Donc tito comme na butu mo boulot ko za États-Unis na yango soki élection so pa na biso bango batina ka basoda na sengi na président de la République monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi tant que peuple congolais na lingio salisa ba américain. C'est le moment tinda basoda na biso ya Congo ya FARDC kuna pemeni États-Unis. Bazala na bamboka oyo ekangami na États-Unis, na Mexique, pemeni na mai. Nangi bango mpe bazaka na fleuve Congo, tango bayaka soki élection na Congo. Po ba sécuriser peuple américain, haza koluka lusungi. Bible lobi, soki moninga salisi yo pe na tour na yo salisa ye. Président Félix, c'est le moment tolakisa na peuple américain que bisope toza de cœur na bango tinda ba soda congolais na pemeni États-Unis pour ba sécuriser peuple américain. Pesa bango pe biloka kolia ba mema ba kwanga ba mema ngulu akapela ba mema ba dendon ba mema ba kisala kindeki ba pondu biloko Congo au peuple américain et ba que toza de cœur et pas na bango. Alors nazosenga na congolais nyonso tout abima Amérique na moment oyo hazala sécuriser gouvernement congolais azui makambo nyonso na maboko soki bameko sala mobulu bakomona gouvernement congolais ekotinda bavanya combattant nango ya FARDC ndenge basalaka. Président Félix kotika bango te baza bato bayedaka biso preuve que ambassadeur ya Amérique akenaki minembwe tala bolingo baza nango na biso. Alors lelo ezwi bango tibutu guerre kozala. Alors président Félix tinda basoda ata déjà ya Félix ya tindi basoda si atinda kitangu kaka UPS message mbara moko baso ki avion bakendaki 2000 donc na 2001 baso ba commune États-Unis papa tolina kopesa yo comme quoi avant kusadika mbutu nakanga mama na yo siku ina minute utuza kuluba basoda wana baze ni États-Unis kuna ne kudubaki batenda ya Félix si atenda bakei kuna bamemi bakwanga ndiko libaki bapondo biloko tu ikei siku trouble moko ikubimila wana basoda nyonso ne tozuluba na minute oyo bazana bango ba centre ngunda nani akuzonga bakini kukengila batu kono kwa bakoti na ba centre ya ngunda babwaki ngunda ida buzwa kiwa siko biso na Kongo wa soda 2000 mukoka
kaka moko nde aza kuzonga bazozongisa hii lobby akuzonga pamba tena kesi pasi mpona nini azwaki masasi ye wana lokula azozonga na hii kesi nzoto apambe za kuzonga na Kongo le reste wana tango bakoma kikaka babwaki bangunda na bango nani yango loku netinda kiyo ya kuvidisile biso Kongo mbiba basoda bazali suste mwana ngai ava koloba likambo fuku tona ka mama mitaliyo basoda bazali suna Kongo te bakene États-Unis kunali babwaki na bangongunda yo kansaki bakeyali bayiba zongi bakwanga babiloko nyonso basumbaki bayaki nango kuna itikadi bakomkuliana bambambungela nganake ebebeli biso na Château Rouge tozokoka confinement te tobimi mpo tomela mbila ayepanza biso me tokima te biso fo tomela toya bacongolais fo tomela confinement etali biso te ya mangana bango ndenge basali yango nde biso tokomelela mbila bango oyo basali mabe tomela mbila pena ye panzi biso tala banoko toebela soko tokende wapi tomesana mpe kolala 20h te koswana na basi atataki kopo place mosusu otongona mpo wani donc tozawa toa bacongolais ebele tosangana baivoirien tobi toza na Château Rouge mbila ye azobana biso nini o topanzana ata bino moko confinement ngo ata bino moko awa na Paris tokokende wapi bokangi babare me botikala biso ya kotelema buloni biso su ya kotelema comment on va faire non toza biso moko te communauté africaine totelema confinement toyokoyeba ke eza Kofi na Neymar basangisi bango ekomi Kofi Neymar ozomona donc bango wana mbila bango wana okopa toa biso moko te toa pena bandibu toa pena besingombe toa na baswahili toza wana bangwandi na bamongo bikolo nyonso a Paris na batetela toebela sikota tokende wapi confinement na Paris me mbila ye tosuka wapi ozo comprendre oh non so likambo ekwei boyeba ke tokoki te kolala val tolamboka ba 3h ba 1h50 ocomprendre baso yesusu bome kokanga ngako non tokobuse te alo tozongi tobata ntembe ata bino moko lelo vendredi ya weekend me tokende wapi biso wana tozongi toba congolais tomesana kwiti tolala na kwiti po bandoki baloka biso te siko toulala vent mpo na confinement ya buzoba omona na mungi na 1h otala boye 1h du matin babiso banamuka 2h masalaka te weekend na molai tokende te lelo baboma biso koza Félix ayoka ke babomi bana na ye haa na Paris vous comprenez oh c'est quoi biso wana tokonozonga moko sikoyo tokomi 23h eza weekend tokosepela awa bokangi babar n'importe quoi boyokanga susu komele ya kotelema n'importe kwanga tolata kwanga n'importe kwanga n'importe safu n'importe pilipili nous sommes des Congolais n'importe Nembi Macron n'importe Likayabu bon mais ma France en ndeni c'est quoi ça to luka to mela hotelema to banozonga bango ba Jesus bango ba Jesus mbile Jesus bazoleka bobangi te toi Congolais nous quimmerons jamais de la vie anveni ke pola aveni so nini c'est nini toi Congolais français na sabo yokango ok puyela bango Congolais lingi ndaku te to boya ndaku
tokoteka bambeto mobola teti oza kopanda de na Paul Lipemba wa mwana Chateau Rouge bangoyo ebebie tokima te bozala wana baboma biso lelo aujourd'hui ibeba tokotala kuna français banzembo tout. Comme on est venu ici, on ne fait pas de conseils. Tout en français, on ne fait pas de conseils. À suivre. Soyons sérieux, le gars. J'attends par-ci. Si l'Europe est devenue dure, c'est la faute aux gens qui viennent par bateau, qui viennent par l'eau. Et vous êtes sérieux, wesh? Vous êtes sérieux, là? Je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup caché ça pour moi. Je vais vous dire, que ce soit votre rang social, que vous soyez ministre, que vous soyez pasteur, que vous soyez footballeur, que vous soyez Covid-19, nous tous, on est venus sur terre par l'eau. Je vais vous dire ça aujourd'hui, par l'eau. Que personne ne va me dire le contraire. Personne ne va me dire le contraire. Qu'il est venu par d'autres moyens. Nous tous au monde, on est venus par l'eau. Alors il ne faut pas donner la faute aux autres. Chaque dimanche, à 17h, Maman So abengisi biso na émission na biso. Parlons des associations. Vraiment, tout zangaté, les émissions moko ya deux langues, lingala et français. Tout le monde est à l'aise. Tout sulula makambutali ba association. Chaque dimanche, à 17h, Maman So azali na live na YouTube comme Facebook. Kozela bino. À très bientôt. Merci. Abonnez-vous massivement sur la chaîne de Maman So TV. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Maman So TV vous attend. Abonnez-vous. Merci. Bonjour Bandeko. Maman So abengi biso chaque lundi na 21h na live na biso ya YouTube. Na émission na biso ya lelo ya sika ebengami na kombo ya mokili makambo. Bo s'abonner, bo partager, tokutani bongo chaque lundi na 21h na YouTube Maman So TV. À très bientôt. Bye bye.